Yenge keno. Bandeko nyonso. Na komba taki mbangu, mfumu wa beto, nzambi ya beto. Yenge keno. Ah, na sepeli. Tokutani lisusu. Po ete fumu kimbanga azopesa biso malongi. Et na bomesano na biso avant ko banda to mesana toujours koyemba nkunga ya taki mbangu pona olamusa bakoko to bandaka toujours na nzembo boyebi ya bafwa bamefuluka elakisi ke bakufi balamuka bafwa bamefuluke yayi bafwa bamefuluke yayi umalele bamefuluka o bafwa bameful o kumalele bamefuluka bafwa bafwa o bamefuluke takimbangwe bafwa o bamefu umalele bamefuluka o bafwa bamefu o kumalele bamefuluka o bafwa bamefuluka bawa o bakola muke takimbangwe bawa bakola mu atabalale bakola muka o bawa bakola o atabalali bakola muka o bawa bakola muka bawa o bakola muke yaye bawa bakola mu atabalali bakola muka o bawa bakola o atabalali bakola muka o bawa bakola muka bafwa o bamefuluke yaye bafwa o bamefulu umalele bamefuluka o bafwa bamefulu o takimbangu kumalele bamefuluka o bafwa efuluka bafwa bamefuluke yaye bafwa o bamefulu umalele bamefuluka o bafwa bamefulu o takimbangu kumalele bamefuluka o bafwa bamefuluka bawa o bakola muke yaye bawa o bakola mu atabalali bakola muka kunga o bawa bakola o atabalali bakola muka o bawa bakola muka matondo bawa balamuki ndenge bamesana toujours kolamuka. Bon tozo solola makambo mo ebele mais ya temps moke tozo préférer ces derniers temps kosala ba vidéo ya mikuse pona et permettre à biso tant tozo kotisa ekotaka facilement ya mulayi zo compliquera des fois ba vidéo musu ya milayi na sala ebele ya kitoko pe mingi mais ekotité pona téléchargement zo compliqué. On a chaîne à YouTube, de écoute facilement. Alors, il y en a préféré que ça la terre 15 minutes, 13 minutes pour écouter facilement bande koba zo message au bakoko ba bombe libiso na komba fumunza mbeto kimba. Nango likambu oyo ezotungisa biso ezaboy. Bande kuna ngai bayindu babena Congo esengeli to yebeloko babengi identité. Po ete identité na biso to perde yango.
To bebisa identité na biso pe to bungisa identité na biso. To bungisa yango po ete mundele akoma homme idéal na biso bayindo. Mututu akoma luka a se comporter le roi mundele. Imagine na bamboka na biso tozwi ba Congo nyonso mibale, ba Angola, ba Gabon et puis ba Indo nyonso. La majorité pour na moni na Mali ba omolongola ba komba ba français et ça n'enga plaisir. Mais ba mozong ça peut ba langue na bango bambara. Ba Sénégal peut ba omoluka ba valoriser ba wolof et ça n'enga plaisir makasi. Et les autres qui na biso na mboka na biso. Et c'est to valoriser oza minoko na biso. Et c'est to valoriser to tombola oza ba langue na biso. Et nazo utiliser toujours comme langue pour ezali moyen ozo permettre un message qui est plus loin. Mais vous comprenez quand même le tolingi to loba. Et c'est to tombola minoko na biso, ba langue na biso, ya on des a bobiso, ya on des a identité na biso. Parce que la langue ezali ko faire partie de la culture mobima mboka. Alors tant au biso tozo tombola ba anglais, ba français, ba portugais, ba espagnol, ba allemand, ba biloko wana nyoso tout. Cela veut dire même culture na biso to bomi yango. Pe culture na biso za place fandi même boko ko na biso tradition na biso. To étouffer yango. Boni bolingi to kende liboso to avancer. Est-ce que ceux qui sont en Chine, au monde à mon mobile mobile benge nzuzi, to mon moi si mon robot benge lukombo, to Antoinette, non, bazarana ba Ing Ong, ba Yang Shin, ba blo morabon. Pourquoi? Parce que eza identité na bango, eza culture na bango, eza tradition na bango, bazo tombo la pe bazo valorisation. Ya omoni ba avancer ba kendeka likolo. Na Inde pe ndenge moko. Atoza na France. Jamais oyoka mundele mo français mo roboye ba bengi na komba mutombo toka yembi te to kinzamba azalaka te ata ya ndoi na yoka te ata ya ndoi na yoka te baza ba monsieur Fourchette ba monsieur Dupont les Bourget ba bilo mo rabon. Nyonso parce que na kati ya langue toza pe na kati ya tona ba kombo eza na kati. Pe na Chine yango on a autopé exemple tout à l'heure. Bana na classe batanga na ki chinois. Na parlement na ba siège arabe na ki chinois. Na nzela balobaka ki chinois. Ceux qui chinois au souffrir na mboka na bango atozo lo banglais au souffrir ba imposer langue na bango pe ba tombola yango yango de tombola bango pe sa bango valeur po ba kombo na bango eza lié na langue na bango d'habitude so to comprendre lo no lo. Parce que la langue ezali expression ya kibonzambe ndenge nzambe azali ko s'exprimer na moyen de communication na kati ya population o bazomi na espace ya mboka wana to ya mabile wana. Na ju par exemple ya Congo. Congo eza kombo nzambi. Na une fois nazo avion na okita Congo et na nazo avion ezaki na okende nazo avion na Bruxelles na za vingtaine na France. Na zui na Lille na zo train pona kende Bruxelles na kutani na ndeko mobwe moyindo moraza ivoirien atuninga ozan congolais na bien na congolais po aidenga na ba bagage ba valise za kebele et singa congolais avec C ou bien avec K na bi lelo ba comprendre te ba benga ngo avec C mais on na bien ça avec K abi c'est très bien abi Congo ezali kombo nzambi wana ivoirien mto yeb sanga mambo. Congo eza kombo nzambe alobi na village na mboka na biso to na village moko boye village na biso moko boye basambela nzambe moko kombo na Congo
Mais bino sko mboka na bino ezo porter combo ya Congo avec K. Donc cela veut dire que bozali bana ya Nzambe, boza ba Nzambe. Yango moni bino ba Congolais ndenge ya lobaji bino ba Congolais partout boza différent na bande konyoso. Tu sais pourquoi? Parce que Nzambe a mis monisama na image na bino. Ah, c'est très bien, ndeko o à comprendre. Après na yebse fumu kimonga sa kumuno. Akei, ngapi na ye. Po tomi ebité. Tomi ebité. To kaka soni ya kozala bo biso. Tolingi tozala lokola ba misusu lokola ba paya. Au mona mwasi mobile olinga ye aoboya. Par exemple mobile mazoti ya lito ya aoboya. Parce que mobile na mso lobel na lingala otia lito ina lingala. Surtout so yo otia lito na chiluba, na kimongo, na kitete la to na kikongo. Alors bang o musenzi. O mobile ya sona oya lobelanga kikongo. Mais azo mobile moi la tilinette, azu chemise en filet, pantalon tissu matisi ah français belé na munoko. Andimi mbala morata lobi na obalo lelo oui. Et pour nani parce que ezali aliénation o ekota biso, to perda o to bengi identité na biso. Mundela comme modèle pour na bayindo. Aza homme idéal ya bayindo. Moyindo nyonso ko moluka azala lokola mundele. Même na elateli. Même na koloba. Même na comportement. Na maramu nyonso to komi koluka tozala lokola mindele. Or que biso toza ba Nzambe, tozali modèle o Nzambe ami monisama na kati ya mokili. Toyeba valeur o eza ya ba langue na biso. Même Fumukimanga lobaki mukolego un jour ba langue ya mindele ya bapa ekobunga. Abibo ye kola ba langue na bino. Po ete ba langue ya bapa ya ekobunga. Yango moni même bat na ba classe ba maïlité na ba université ba maïlité. Parce que bat ba otanga na français, ba otanga na anglais, ba otanga na babilo na nyoso tout. Imagine muto dans la université au la maths physique. Ba formule nyoso mathématique ba opé en français. Et pour comprendre, et soyez tant à niveau moko impossible. Mais imagine ce que formule na ba l'accent na lingala ba bi. Omoni xo so tie de liboso o tie au bakisi au zone chibetala et bimisabo. Ah, et bimisabo alimeka yepa meki papa. Façon à capter message na lingala na ne ba opé na français e kokanité. Yango moni bango moko o ba yela biso programme scolaire o ya bango o ti le tanga na mboka na biso ba tanga na minoro na bango so za na France o tanga na français o za na Angleterre o tanga na anglais bango ba tanga na bongo yango baza mayele baza ko inventer ba biloko moko boy parce que bazui mayele na pa na biso mais ba cotition na ba langue na bango po ba comprendre ba yeba ndenge nini ya ko bimisa yango mais biso moto wana mayele wana na nzoto. Mais vu que to komisko koye kola o eza ya biso te ya bango mais na ba langue na bango parce que langue ezali pe vibration mobimba ndenge peuple na za ko vibrer langue ezali pe moyen ya communion o muto esengeli a se communier na mokila molimo na langue na ye. Imagine sala luwa wana benga ba kufi na o ya famille to ya mokili to ya mboka en français na muto benga la lingala to na kikongo za ndenge mo te vibration ko qualité et kokanité yango bo se poser ba question pourquoi bangunza baningolo ba toujours ba kikongo oui baloba kikongo parce que ça va langue na biso ngako na pasi parce que kikongo na bien te na yoka ka mwanda pona koli na Kinshasa mingi Congo central na kendara pona musala kingunza na koli mingi na Kinshasa na lexipe mo batembele na poto. Nazo yekola déjà quand on a commis ko évoluer et mo sala nga bien. Alors, yango valeur wana ya balangi na biso esengeli toyeba yango. Toyeba yango, yango des identité na biso. Yango des identité na biso.
Parce que so balobi ki Congo, ezali lolenge o nzambe a se manifester lokola Congo. Na langue, ezali lolenge o nzambe a se manifester na bamaloba. To na munoko obino bozoloba. Ezali expression ya nzambe en tant que langue moko babengi ki Congo. Vibration na yango, ekozala ndenge moko te so lobi na français. Na chiluba, vibration ya chiluba, ekozala ndenge moko te so lobi na français. Vibration ya kitete la kimongo ba langue na biso nyonso tu oya mboka na biso ekozala ndenge moko te na mutu azoloba français, anglais, espagnol ba biloko na nyonso tu. Lolo na mboka na biso batu tout na banda kuna ba komola kisaka bana na bon français. Mais pourquoi pas bola kisaka bana na bino ba kitete la balu ba kutu na sepela na ba mo ndambu. Parce que na banda kuna ba chilu bezanga ati malgré ba linga pe français wapi. Et c'est même na classe, programme scolaire na biso changé. Lingala, batba motanga na lingala. Na parlement batba mo siège na lingala. Na université ndenge moro. Yangone eko tombola. O eza identité na biso. O eza bo biso. O eza bo biso. Yo kasi un anglais, soyez or. Aoloba anglais. Alors anglais ayebi ke bino boza bona bino pe anglophone te boloba lingala na ba français na bino ya lo anglais bo débrouiller matali bino bo lukela interprète. Pourquoi? Parce que ayebi valeur à langue ana tina oyeba ba langue na bino te, il s'en fout ana tina lango te ye akoloba o ya ye ayebi ke bo lukela ngo interprète pour bo comprendre mambo ya lobi. Mais yosko kende France ce que olobara lingala bongo complexe là to orom kuto mi kende de France te ka place oza déjà na mboka na lupong na bino déjà bandi oloba français. Au moins la solo bilingala et kitisiu. Et ça passe parce que Congo babena Congo ba mo vivre ne loro moko boy ba souffrir maladie mo babengaka. Congophobie cela veut dire ba tout ba mo banga kozala bana Congo. Ba boya o eza identité na bango. Ba bokisa bokoko na bango bo bango pe bo biso e bokisama. Et ça passe mingi. Pe soni to apprendre bana na biso ba minoko ba mboka na biso po ete ya bapa ezo bunga kala mingi te. Pe to apprendre ba minoko na biso po ete yango neza identité na biso, ba vibration na biso, ba énergie na biso e fandi na ba langue na biso. Mino déjà ba okanze ba kingunza ya français. Ba koko na biso ba ya ba zoba te. Pourquoi ba nzembo ya kimpeve ba salango na minoko mboka na biso. Bakimanyanga na baki Congo et consort. Déjà ba okanze ba kimpeve ya kingunza ba imba en anglais, ton espagnol. Mais ceux qui pas bandeko na biso l'église de réveil. Kout pas mona kaza puissant fasimba ba micro, a oté na français. Ata bato ba fani ba yo kana ba lingala. Yemo pa yebi lingala makasi mais a ko kakate, a mona ka mabe, ba mona ka kokate. Falo ba na français, a je interprète moi lingala. Pona ni. O lo ba ke non. Ba olando na bato ebele o ba yebi lingala te po ba comprendre français. Kasi ba zo ba interprète. Ba zo ba interprète. Ba zo ba interprète yo kasi en anglais soit wana. A te la mino na lingala, a lo ba anglais bino mo débrouiller boyo kango. Pourquoi? Parce que ba yebi ndeni ko valoriser o esa identité na bon. Ba yebi. To yeba pe histoire na biso. Parce que force y a un peuple. Force ya mboka efandi na histoire na ye. Histoire ya solo. Parce que même histoire ba koti sa biso na kati ya mboka ya lokuta. Même na ba classe ba tangi sa biso ba histoire ya lokuta. Bazo o ya biso ba bomba yango. Esengeli to ye kola o eza histoire na biso. Mukoleza to lobela histoire na biso. Mais moi to mélanger nyo sur le loté. Vidéo comme moulai makasi. To zo ngela o ezali identité na biso to luka pe to yeba histoire na biso. C'est très important. C'est très important. Si on a posé question na bandeko, bon répondre dans la commentaire. Nana wa yebi ba kombo ya ba koko na eti na 6e génération avant ba parents na ye. Kota bo tata to kota bo maman. 6 générations ya ba koko na ye avant ba parents na ye. Ayebi wa kombo na bango akomela nga na commentaire ki nga na yebi. Mais na ba conscience na la majorité bo yebi te 100% 80% ma yebi te.
Ils n'ont pas si peu mingi. Et puis, auto bengi combo. Combo ezali énergie mobimba, vibration na yo mobimba fani na combo na yo. So ba bengi na combo makiese, eza lo lenge nzambe amonisa mi lokola makiese. Auto bengi esengo. So ba bengi par exemple matondo, ezali lo lenge o nzambe fumukimbango ami monisa mi lokola matondo. Alors, mission ya mutu na mutu ezape lié la combo na yi. Avant oyeba mission na ope ya lobby esengelo bandana ko comprendre o eza combo na yo. Mokila molimo bakoko na oba yebi yo na nzela ya combo na yo. Ba yebi yo na nzela ya combo na yo. Pourquoi balobara elo moko so bi ozo mutu combo, ozo mutu ndoi, yeba ke combo pe landara. Ozo bizali la mutu. Parce que combo eza énergie mobimba, ezali vibration mobimba, ezali caractère mobimba. Combo ekoki ko bebisa pe koki ko bongisa. Combo. Et c'est ngete ba mystère ya combo. Tant ma bengo combo Jean. So talibia ba koko na yo avant mindele baya. Koko moko te komone ezaki Jean to Antoine to Pierre azalati. To zaki na ba combo ba dialecte na biso. Mais lelo ba bengo Jean. Jean elaksi nini? Pe mukolo ko mwana Jean azalaka nani? Azalaka nani? Jean. Yango moni ba combo otozi otobengi ba prénom laksi ba combo eza ko précéder ba combo na biso. Et affaiblir biso spirituellement et affaiblir même bon moto na biso et comme si ba bena Congo ba zoba ma yelete. To komi déconnecté na oeza bo biso to komo boya kozala biso to komo préférer to zala bande ko mususu. Oya mitema mabe. Trace historique na biso bungi et comme il s'est effacé mais biso tozana en vie tozana bon moi to tala to kufite mais trace na biso bungi bino bo comprendre mutu na mutu na ngongo ezalé le sengel mutu na mutu azongela o ezaye yeba ke mutu apesi yo kombo ye on a dominé yo. L'acte de nomination c'est l'acte de domination les arabongo so so mimbo na yo mutu faut pese kombo ti mutu apesa kombo eza mutu aza supérieur ti oboti mwana parents a supérieur et pas mwana na oboti mwana pesi mwana kombo Mutazo peso combo, yana za supérieur na zo dominer azu les décis les colonnes en haut. Et ba combo to mi benga ba Jean. Okutu na ninga lo peso ngope forme mo bon benga pe ba komba mo Christo. Ba komba mo Christo. Bo benga ngo bon ba prénom. Ba Pierre, ba Intel, ba Antoinette, ba André, ba Mathieu. Na poser une question boki na Italie so bomona ba nani ba Kabongo to ba Luvumbu bazate mais bino sko bozio ngopone bokanga mino ngopone lo eza ngo ya bino te mais botika bande ko nanga c'est important to tombola oza ba kombo na biso identité na biso. Totombola yango yango nde ezali kozongela oza identité na biso mutu na mutu bayebaki na identité kombo na ye maintenant naloba identité tozongela identité na biso to perde eza kaka kombo te identité bozo na forme ya kombo te identité eza na forme ezali kosangisa nyonso ezali bobiso o eza ba valeur na biso kombo pezali langue pezali esambeli pezali histoire pezali yande to bengi identité na biso
ba valeur na biso. Ya bomoni ba PD ba komi ebele et pas ba yindu. Ba lesbienne pe ba komi ebele. Ba koko na biso bazara ba PD te. Ba koko na biso ba tika jamais ba lesbienne. Et yé pourquoi? Parce que mutu nyonso komo luka za la loi mundele. Mutu nyonso komo luka a vivre le rôle mundele. Na ko vivre le rôle mundele to komi nyonso ya bango pona biso ezaka malamu ya biso de ko mabe. Même Sambeli na bango ba tozu et Sambeli na bango to kotongo na mabeli na biso. To mone Sambeli na bango neza meilleur ya biso neza kikadi mpimba. Mais non. Et Sambeli na bango comme il peut obliger bi bande ko na biso ba yindo ba koma na ba PD parce que e bela ba pasteur ba PD. Même ba kombo o tolati ba kombo o bande ko nga bolati ya mindele ezana ba énergie pe ba vibration nango ndela olobaki kombo ekoki ko bongisa pe ekoki ko bebisa kombo ezala na vibration mission na yo ba koko no ba tindelo na moki eza lié na kombo na yo il faut banana ko comprendre kombo na yo elatisi nini ndenge nde à partir wana nde o comprendre eloko yo sengelo sana moki o swebi signification kombo na yo te o miye ba pete o yo zana o yo ye kusala na moki. Imagine yozi kombo ya mundele. Donc mission na yo eza lié na kombo na Antoinette. Ce qu'il faut eba Antoinette la kini, emso Antoinette na zala rapide donc yo pose obligé faut la PD. Kombo Antoinette na ezu influence na vie na molimo pe na musuni. Moi o vibrer spirituellement ezati. L'énergie ne comme étouffé. Ba koko no basani ba pesio mu Congo. Po koko no kombo na Antoinette azati. Mais yo komi ko s'identifier na kombo Antoinette donc yo no bakoko no bukabwana po bato bakata bakoko no maboko baboma bakoko no maboko pour l'esclavagisme baboyo ndima Jésus ba força pe ba yambisa ba Jésus par force na ba violence bato ba komona ba Jean ba Pierre tant bakoko no ba mona ke mona na biso pe ya komona komona donc c'est yepe aza mabe po na biso donc biso ne to koza la bombo côté il faut to pesi mon compte au sali nini olali malédiction et latio influence a comme on est dominé sur yo au comme PD au comme abezangatina au comme ko le vivre le rôle là-bas après luka Congo bonga Congo ezaka na problème te Congo bonga nango bato nde ba na Congo nde ba fo ba bonga Congo eza bien mais bato bazana kati ya Congo o baza ko occuper Congo nde no ba bonga te to luka nde ko bonga ya bato bazo fana na Congo po Congo eza bien mais bato o baza ko occuper mabele ya Congo nde ba bonga te ko bonga nyonso banda na molimo po koma na musuni to banda na kolongola oza ba kombo na biso to bongisa oza ba langue na biso pe to eba oza histoire na biso to eba oza histoire na biso na classe batengisa ba to komba funukimba onte batengisa ba to funukimba onte bon mon oza normal mais ba tengisa no religion biso no totanga na ba Congo na batengisa biso ba religion na ba classe batangisa biso ba religion batangisa biso mutal boso vivant na motili comme ne Adana Ève so na ba poser question na interro to na examen mutal boso batel boso ba vivant na motili comme le online so tan comme Adana Ève to zo to 0 aux 0 pourquoi ba imposer biso oza bango na religion pour religion est un instrument où est un peuple. Si on dominer le peuple, il faut passer à la religion. Ceux qui ont géré le peuple, na mabeto na malam to o dominer bango, il faut passer à la religion où ils passer à imposer. On est au contrôler le peuple wana. Et on va contrôler abiso à travers religion na bango. Pour toza dominer na ba divinité na bango. Toza lié na ba divinité na bango. Yango toza contrôler ba imposa bana ngoti na classe tina ba classe ba tengisa biso ba religion neti eloko partout c'est qui ça nga pour na mona ba aventurier ba chrétien o na ba o ba sala bible o bato liboso ba existe na mokili na Genèse na bible ba komi Adam na Ève maboti Adam baboti Caïn OK 4 personnes à Mokili. Il y a Liboso, qui existe dans Mokili.
o nzambe na bango asala. Sikoyo Caïn akio bomaleki na ye Abel. Batikali combien na mokili? Misato. Batikali Adam, Ève, na mwana na bango Abel. Et nini Caïn, batikali misato. Siko après mikolo, balobi Caïn akio na pays du nord akio bala mwasi. Sachant que bato liboso existe na mokileza, Adam na Ève na bana na ye. Siko famille wana o mwana mwasi na bimele na pays du nord e uta wapi? Nani asala bango? Bo pesa ba réponse na ba commentaire. Pour mon aventure na l'écouter ça. Siko ba mbo biso to yekola na ba classe ya mwana. Ti na ba église soi-disant. Et pas ba pasteur. Eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Bande rolanga photo la muka. Il faut tout l'amour. Tous ont conscience. Tout y a histoire na biso. Tout valoriser ba langue na biso. Tout l'accabana na biso minoko na biso. Ngana ebolo balanga français, mais so beninga au bandi ba français ba qui nous répondre na lingala na ninga solo ba français. Pour nous valoriser oeza bo biso. C'est très important. La classe batang si biso so eloko ya lokuta. Na histoire. Wabi muto a découvert l'embouchure du fleuve Congo comme on a eu Diego Cao. Tout l'anda bien. Wabi mutu ya liboso o a découvert l'embouchure du fleuve Congo comme on a eu Diego Cao. Na mwanda na banana ba préciser peu bien pour embouchure ezakuna. Siko kaka bango mona histoire yango. Babi bakoko na biso kala bando vivre na pêche, na quête, na chasse, OK? Siko na espace wana ya banana eza pemé na mai, automatiquement bakoko na biso bando fa na pemé na mai, baza obligé po bazwa misfo wasani. Balo bambisiti, ba pêcheti, ba poussa na tina kati ya mai. Espace na de bakoko na biso bando fa na depuis kala. Diego Kawa yesima parce que eza mabele ya bato mboka bato. Siko Diego Kawa ayo découvrir embouchure wana liboso ya bakoko na biso o ba mona yango bandakala. Na pesi exemple mususu. Yo za na ndako no oza na toilette na yo. O sokola ka osala ba besoin no na toilette na yo. Exemple mo terre à terre. Mais ngana yena ngaka rotala o. Na yena ngape après mikolo yo za la déjà na ndako no yebi toilette na yo obongisa ka ngo osala ka musala na toilette na yo. Et na oki posa se soulager na yebisi ah maman toilette eza peza ah. Na continue à se soulager. Après ba lo bangane muna découvrir toilette na. E bongo yo ngo kolonda ko fanda kana ozala na toilette na okota ngo butumboyi. Batie kombono wapi. Nanga na kolo toilette nani a découvert mo ya libuso. Kolo toilette. Donc cela veut dire faut batanga ne ba kombo ya ba koko na biso o bazala kena ya liboso o ba mona mbushi wana bando kinini. Po di ba bomba ba koko ba komona ba bazo kombo mundele moko boy. Diego Kawa. Peso répondre na classe que eza Diego Kawa te aux 8 batie au 0. Na osenga même na ba konza mboka. To revoir ezali programme scolaire na biso po ezali biso te so bana beso mboka kende liboso fo pa bandana ko bongisa côté langue côté ba combo to longola ba prénom to tika ba non na ba poste non to longola ba langue na bango o neti tozolo ba ba français ba anglais ba portugais ba allemand eza ya biso te to lo ba lingala ba chiluba ba swahili ba kikongo ba kitetela ba biloko na nyoso to ba kimongo pe to tia histoire ya solo. Tous les fumukimbangu, to kotisa na histoire. La place batanga la religion, et le christianisme, la classe batanga la bongo kingunza. Na kati kingunza, ba oye ba valeur ya bokoko na biso, ba oye ba bato basala histoire. Ya spiritualité Congo na biso ba papa mbumba samu mingi, ba papa matei mwanda, ba papa ntwalani, ba papa mpadi buka makengo, ba papa matswa, ba papa mbemba mavonda tango, ba papa kukaki la baze belé. Totanga bangoti na place totanga ba Moïse na ba Abraham toke na bango wapi totanga ba oya biso na classe to baki ba Lumumba to baki ba papa Mobutu bani po baza ya biso na ba président Fachi baza ya biso na ba président Kabila. Mais ce qui est plus important
Fumukima on est face à la base, à la socle. Bana bandotanga dès le bas âge. Avenir Yamboka et à la jeunesse. Faut pas préparer jeunesse na histoire Fumukima on est à bakoko na biso. Bakola na yango po babongisa lobi na biso pe ba nini ba otike la ba oba oyasima na bon. C'est très important. To telema bandeko na ngai. To bima na pongi ya libelo ba pesa biso. To longola ba kombo na pesa ya biso te. Aussi longtemps to zala ba kombo na to vibrer selon ba kombo na. Alors ba énergie na biso ba kombo na biso o eza lié na mission na biso na mokili o ba koko na biso ba tindela biso. Et eza les tout fait à travers ba kombo wana ya mindele. Moi mission na yo matondo o kombo nezo porter. Et ça là exact parce que comme aux gens, ils ont dominé et comme une influence, il y a comme on m'a on remet étouffé. Spirituellement, moi, évolué exacté. Même physiquement, moi, je peux évoluer exacté. Chose en ça, côté qui ne sait que nous, moi, est vibré exacté. Chose en zinga, qui n'zinga, nous, moi, mon nana, exacté. Chose en pense ou qui pense, nous, comme étouffé. Parce que bah, comme on est dominé, ou comme on préfère, nous faisons à l'issue, c'est pas la bango. Parce que bango n'est pas comme une influence, il est colonel. Yango mona na ba domaine nyonso na mboka na biso po ekende liboso o exceller na domaine wana baza so na choité soit fois les lesbiennes oza PD otangisa makila bato po esimba. Pourquoi? Parce que oza na kombo eza lié na mission na yo. Parce que kombo na yo zo sala te. Pourquoi? Parce que ozwa kombo na bango otia likolo na yo. Et comme ko influencer pe ko dominer kombo na. Donc oza so na choité po esala. Il faut aucun amara na kombo na bango parce que y a bango y a on te kangami. Donc il faut zonga lisu c'est pas na bango bande mto ayebisu bango yebso koma PD salabwe tangisa makila. Okomi esclave na bango. Mais plutôt ce que longo li kombo na bango. O tikali na kombo na oluki oyeba kombo na e la kisini mission na ezani oza lié na kombo na. Oyebi histoire na yo, oyebi bokoko na o kangami na kingunza o ya taki mbango o exceller. O exceller. Bandeko nanga to telema. To telema. To se décider. Bakonza mboka. To telema. To longo la distraction. Ceux qui lelo même indele, bazo dominer. Bakonzi na biso. C'est parce que bazo dépendre na bango. Bapesa bango bakombo. Bapesa bango religion. À partir de la religion, bakomi ko contrôler bango. Pe bakomi ko pesa bango ba ordre. Pour bazo dominer bango. Bango bana makasi ya robima ngo ezate. Bana makasi ya ko se défendre te. Bango mi dépendant. Bango mo diriger no le roi ba pion ya dame. Mais plutôt so boyeba ki valeur na bino. Boyebi valeur ba kombo na bino. Boyebi histoire na bino. Bokangami na taki mbangu. Au lieu bino bozala dominer pa na bango, bango ne ba ko ma dominer pa na bino. Bo telemi. Kimpuanza o biso foto zo ego banda pe à partir de marambo tozo solo la. To bongisa o eza ba identité na biso. To tombola o eza ba valeur na biso. To tombola o eza ba valeur na biso. Hein? Prochainement to solo sur Bikeko. To solo sur ba statue. Bo comme on est na ba Bikeko. Problème exact. Mais tant on l'accepte on est beau fond la monoko. Donc bandeko na ngai to comprendre mambo na zoloba. C'est très important. C'est très important bandeko na ngai. Si vous comprenez on te tika na pasi ya libela petit bomoni pe kimponza yango te bozeli ko to lendo pe bomoni ete. Parce que biso moko to komi obstacle ya Congo ya lobby. Ya Congo ya lobby. Peto longola balongola na osenga na bakonza mboka bolongola ba église nyonso toni na Kinshasa et komi ko kanga connexion ya bana ya mboka na bakoko na biso parce que bangunza mususu ya malamu tomba obenga bakoko na biso bankuna ba obenga Jésus ba obenga ba Yahweh o baza ba Lucifer bazo tombola bango. Alors ils ont créé confusion, ils ont créé perturbation na connexion bokila molimo. Donc du coup, il faut balongwa Congo faut kombwama ezonga sika. Même mboka na biso Congo faut changer combo.
identité zo kipete kombo zo kipete ezo banda na mboka tina bato bazana kati ya mboka tolongwa kombo république tolongwa kombo Congo avec C biso to Congo avec K Congo te mais Congo tolongwa république yango moni président Hollande andoloba à chaque fois même la franc-maçonnerie balobango vive la république vive la franc-maçonnerie. La république veut dire la franc-maçonnerie. Dans tant que la République démocratique du Congo, cela veut dire bozimboka oyo ya Congo bo consacré yango na franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie n'est pas comme diriger mboka na biso. Faut longo la Congo République démocratique wana na Congo avec ça. Tozonga Congo dia Kimbangu, bia Congo dia Totila, bia Congo dia Kimbangu. C'est très important. Et puis, monnaie na biso, il faut le franc congolais. Franc congolais, ezali, franc wana bo mon eza F-R-A-N-S. Bah, quand on a c'est franc, il y a S et C na souka plutôt. F-R-A-N-C. Bah, sukiona. Mais or qui est souka na te. Et l'axi, franc-maçonnerie. Bah, quand on a c'est bon. Bozoli mboka mbongo o eza reporté comme la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie qui dirige les pays. C'est la franc-maçonnerie qui domine les pays sur tous les plans. Na Combo et tant Combo eza reporté comme la franc-maçonnerie. Nyonso eza na katia tant mboka eza reporté comme la franc-maçonnerie. Nyonso eza na katia mboka. Énergie ya mboka la biso parce que Congo eza kilongo so boye barangote. Congo na biso za kilongo yomoni ba grand ngunza nyoso ba bima na mboka na biso Congo yemoro mukonza ba konzi takimbango abima na mabele na biso abima na mabele na biso au Frédéric Sens azaki secrétaire ya Pape Jean-Paul II à Loba yango non l'acceptons prochainement document on a zana yango non publions na Facebook et non publions bo monango. Alors, comme un document, il y a Frédéric Saint-Botan, on a la vidéo, on a une idée déjà, il y a un document. À l'objet, pendant le moment où on à l'objet, et Seigneur Nabiso, na Vatican, na Rome, Nazolo, abalobi, Nazolo, au nom des dieux italiens. Et Seigneur Nabiso, na Rome, na Italie, na Vatican, Tozo Nzambe wana, Oazali Nzambe ya solo, et Nzambaza Moyindo. Lupango na yeza Afrique, ndaku na yeza Congo. Et nous avons comme le Seigneur Kimbangu. Imagine. Son ndaku na yeza Congo. Congo est kilongo. Congo est kilongo par excellence. Même si on a na mokilo et la vibration spirituelle pour les Congo. Exact. Exact. Parce que Congo bo étouffer l'énergie na yango na ya bako na biso bana kati bo pesa comme république o eza la franc-maçonnerie au lieu mpeve ya bako na biso sala na mabele wana et comme mpeve nino molimo ya bakadi ya mpemba ya franc-maçonnerie ndeko mo gérer mboka pas si eza la tende bako na biso na bo silika ba pesi mboka mu Congo to ba pesi mu Congo franc-maçonnerie sani est dominée et la franc-maçonnerie apportera toujours bolam to mabe et baksa mabe na mboka yango moni pas chez okola. L'église est comme belé. Mon réseau porté comme franc-maçonnerie franc. Tellement ça kilongo fait à la péto. Il faut tout tomber la tête mango. Ozali mfumu ya kilongo. Ozali mfumu Congo. Yango to yemba nzembo moko. Takimbango wizidie. Ya mfumu Congo wizidie. Elulendo walukubama. Oh takimbango wizidie. Ya mfumu Congo wizidie. Lulendo walukubama. Takimbango wizidie mfumu Congo wizidie. Azali fumu Congo, fumu kilongo Congo. Totombola e. Tozongisa Congo dia Kimbangu. Mbongo na biso, topesa ngata kombo, mpata ou bien kombo Kimbangu, babiloko moko bon.
Hymne national peut faut changer. Et l'on va dire longtemps courbé dans banda to gumbama libela et boujarati. Pena ba pays nyonso ya ba indo. To longo la ba république. Tina Brazzaville ba république et longwa. Brazzaville les ont porté combo, il y a Savonné de Brazza. Aza grand maître na franc-maçonnerie, ba kunai na centre-ville na Brazza na Poto. Pembe na restaurant ba benga mandarine. Na visitant déjà. Na ba corps ya Roma koko na ba koko ne soki bana ne peza pembe non. Savonné de Brazza. Oh apesa ville à Brazzaville combo Brazzaville. Et Brazzaville ezako vibrer na énergie à franc-maçonnerie. Bolingi mboko évoluer ndé. Ba koko ba sala te ba apesa mukongo. Et yango pe bazolia franc CFA, franc, c'est la franc-maçonnerie. Bah, hymne national peut changer et changer. Toroye mbata Congo yaye, iye Congo bangunza ba yala dio. Oh, wasokondo lo PVK yala kwe. Iye Congo bangunza ba yala dio. Oh, wasokondo lo PVK yala kwe. C'est ça. Makambo esengeli na biso to sala ya mwana. Nyonso esengeli ebonga. Vidéo na moni eleki kutu ba minute ndenge na lobaki to bundaka kokoti na Facebook na ba YouTube partout et makambo ebele zokita mais naza obligé na kata na bombi yango to sala émission musu to lobela sur Biteko ba statut donc ya mwana elo na sengi na bandeko to bongisa to sala ya mwana Congo eza kilongo respect to zala ngo tant to kotaka kilongo ya bangunza yango ne respect au faux congolais tout mona Congo nyonso za na mabele ya Congo azala nango pona mabele wana respect faut zala parce que ezali kilongo par excellence bisiko efandi bakunzi parce que l'esprit Congo ba bisimbi ya Congo ba mfumu Congo ba onde ba dirigeaka mokili so boye baati et mfumu ya ba mfumu yona nde Kimbangu mutaleki azati il y a pas les plus grands noms que Kimbangu to bongisa d'ailleurs de toute façon bablo on a lobby salama nango ta Kimbangu ye mora yebi bikata Kimbangu asakumuna beno banso mukumba mfumu nzambe to Kimbangu tata na munu tata na beto mfumu wa beto nzambe ya beto mukumba nge tata tulombelebo ingeta ibobo